Comment Bobeti Arena faire un stade de Martyr, ça a un mois à toile, tout va le stade. Mais Bobeti Arena, plus de 40 000 places, Libanda, il y a Congo. Mais l'actualité, c'est 3 jours. Et là, on est marqué qui on a. Félicitations pour la plein. Et là, on est marqué on a plein. Quand on est une préparation, un concert, pour que ça puisse être bon, on a tout le monde dans ça, ça la folie. Les soirées n'arrêtent pas. Les soirées n'arrêtent pas. Bina, bina, bina. Tu sais que concert le roi, il y a stade de Martyr, il y a fallu. Après, le stade d'autres, il y a plein. Il y a eu bêta sous plein, c'est ça là bien. Tu sais ce qu'il a raté? La musique totale. Moi, ça non. Nacho Talo, mais Keba. Comment qui est faux? Quand on a su qu'il y a un marque Kachaka, ils ont comme un grand prêtre. Si tu n'as pas la biso, Boro. Si tu n'as pas quand on a développé, on a Kakol. Kakol a tiré la biso, crac, 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 crac. Champion a tiré la biso, kata, 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 kutu, crac, crac, toum, kan, 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 skada, toum, toum, toum. A tiré la biso, surtout, rekata, bang, bang. 3 tours, mané, betagi. Arnaud avait un passage en deux. Kachu, kachu. J'ai la simple filtré. Pour les gars, ayo combattre l'actualité vie wana. Omoni manike aza latino. Aza na Aden ya quartier latin. Aza penza latino. Mais révolté kaka. Na makambo itali photo ya 27e anniversaire à quartier latin. Omoni merci tout d'abord on a repensé na chanteur le rôle blanc na azala wana. Na sa bango ke toza ba collègue ba tchaka tembe fallait quoi dans répondre bango. Omoni kata ba che faire na fali gaita mais na pe ba boki ngata ya moi Dimitra fulani na kwa mais biso to na ngata lupa guéri te na lupango te toilette na lupango ah moi clique ba vile so pa kala ba te ba toi néglige ka mais tel chose ko mari aza pecha kofi na âge. OK lelo mari abeta wapi nzemoni ya mari ya sika yo yebi obileka kofi mususu tino mobi na jardin on vient pas de ta maison natala nkayo tango iso akenda obileka kofi mususu vena ngana pese mbote sika ali ba respect belé ba ilo kanto na longoli chapeau de 2000 ati lelo abeti sali na munene na Europe mais ce que Jomo benze mona liboso bi mana 77 vena nga fali maman bango na zemina 3 mois 77 voilà na 77 quadra mama ngana bona ngama kambo ngana boyi mindondo yatina teo ya konyo kolonzoto yangai mwana ya moto ngana nimina ngana zela oyangai liwa mokolo ekoya nazonga nabia obi 77 faire gola na 2 ans mais tilelo ekotite papa mobimba kalembe lembe anabino kaka. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Moulaï. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 euros lors de votre premier envoi. Voilà, merci, vous êtes nombreux partout dans le monde. Bota la biso sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, mon Akolo Lopango, comme d'habitude, Karandenge, Tosola Ranabino. Nous sommes aujourd'hui les 5, si je ne me trompe pas. Le lot est encore une fois. Copé Sabino, news, actualité, où ils ont dominé la ville, province à Kinshasa. Nous nous sommes basés plus sur l'actualité musicale. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans l'actualité musicale,
blana mona maman nana vraiment to mesana au partager na tant que j'aurai actualité to mengara mingi go solana pour que ça la bien. Mais avant de commencer cette émission, un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili, un grand merci à Arnaud Vague à mon assistance, et à la caméra na biso de temps en temps. Un grand merci à Nel Kabafosset, un grand merci aussi à Sings et c'est de Tobo Sanarate, Tobo Sanité partenaire surtout au basala émission na bino et ça vraiment na vivacité Tobo Sanara bongote, il y a Bruno Lubi Kambongo, il y a propre Tobo Sanité. Il y a Aline Mwimba à Paris, Tobo Sanité Tatiana Bitono, Tobo Sanité Dr Jackson Lubanga, Tobo Sanité, ça dit Mwamba, Bino Tobo Bongamara, parce que candidat aux Alara à Moko, côté où notre Tobo Sanité, c'est l'ambassadeur à Doyou, donc candidat à Mwamba. Donc je pense que Tozong et la Bino, à la prochaine photo, ça dit numéro vraiment, bon, vous allez décider vraiment. Merci encore une fois, on a battu toutes vos opportunités de suivre la Bisso. Je reste pour vous, moi, la maman, Nana. Vraiment à qui déjà j'ai dit bonsoir mon maman. Bonsoir Ibrahim Congo Mokili, c'est fait fort ninge ya mbinga les sous maré to beta moi kala na bité soyi adoyi wena nel ka ba forcer la petite yo biso bon bité biso zana biso ndeka to le bras qui sous en réponse ça papa na nzambe nani couleur mon pépé nino c'est un souka pe fin du monde à jour nini ba question to zanga ba réponse yango on a tout été to répondre sauf rien. Déjà dans un monde Dax Achille Mbongo vieux bena big blanc studio zo cadeau ya baba flé et ba saint venant était comme ba 1800 wana et où tu venant Paris qui taquine venant Dax le grand coffee field dans la CP na at place sur ali diesel à London City muto alors chango venant agence qui taquine rapporte diesel là toujours de cœur honorable Daniel Bumba et pena bolimbi sanga na fona zo pena numéro pena électoral ya vena ngai honorable Daniel Bumba to pesa pena makambo et honorable azoki pena retard ya koyeba pena numéro vient na nga na mona mwa kala honorable Daniel Bumba barumbu mobimba zona kin barumbu zona kin donc honorable na biso Daniel Bumba na national aza pena na 972 na national pena 972 wamna honorable Daniel Bumba na moni les sous Cristali Makoso vena nga na point noir et si kazali Cristali Makoso na point noir ici Gazali, Jonas Bienga, le nécessaire, Cédric Bing na Italie, Alino Kalamba, Blana Yeyo, Mokile Salamana Leloba, Zambe Sora Vandara silence, mais Mokile Tkala inachevé. Prends tout. Voilà, moi la maman Nana, merci vraiment pour la dédicace surtout. Mais avant tout, d'abord, émission à Bisso, bon d'abord, santé à monsieur l'ambassadeur pour faire le idée. La santé na yo moko pepe les gars ne boyebi quadre la nae toujours combattu jamais abattu azana ya ocho musa featuring na Davido ba mbengo kitoko Davido abwaki ko le CNN na fe nga mboshili pasa na sele yo Davido les gars latino akanga tu ya mboshili Davido ba danser animation sur anglais quadre pa ina ngora kalembe et pesi suka na makambo ba pièce quadra beti na chonga ya ba cowboy pena États-Unis pena ke e kuba waso ba beto chodi atoza pitbull atoza mboya ndeni otoboki mbanga donc quadra c'est bon azani pepele tozo préparer le 9 auto ke beta na Kenya après Kenya le 16 tozo ngi sur Dubaï des productions le 16 dans le 17 après to fêter na Côte d'Ivoire bana mawa tozana bango te na ba fête Côte d'Ivoire mais to fêter na bino pe trop papa osakaka alar là gana on papier mo ba koma 100 parce que ozanga ngo na biso ke ma trop ozana moi cité ozana problème ebele na vie o balate donc bon wana mona kana donc exactement na mona teza 8e créature o nzambe ta msusu azora tant que la te akana idée mais akela ngote apesaka moto asala merci. Bana mwamba bo voter bongo madame Kunda Loteta Mireille azabon na AFDC la partie na biso ya partie chère ya l'honorable sénateur Bati Lukwebo numéro 374 bana mwamba nyo surtout bo voter madame Mireille Kunda Loteta donc candidat na biso mwamba yo wana biso tout ponier vraiment yo sala bien ce bo voter un grand merci les sous na batutu ba otala émission moi na maman nana comment on a d'abord eu parmi les photos Bachaki et artistes tout va évoluer au sein du groupe Quartier Latin la compte il y a anniversaire du Quartier Latin Baki si peu
nde tomoni BG3 tomoni babakisi yo ozalaki déjà nde tomoni yo ye fa azalaka yo mpe tomoni yo lisusu esala na bao ndeni mpo tomoni yango esali quand même moi bien quand même esali nga na pepele ava tokóma wana po moto wana campagne électorale motu ana motu na ye atuka yo ozobeta badepute na bamuwamba nga nabeta yanga te masa na nga naza candidat municipal atuka conseiller communal Farouk Maumbala ye mpe napesaka na batrophée babravo x azalaka na bainitiative ya monene tukaluka Farouk Maumbala numéro 202 bobosana te na tukaluka bozalana en tout cas na makambo etali photo ya 27e anniversaire à quartier latin omoni merci tout d'abord na repenser na chanteur lokola blana azala wana eza plaisir à danger eza considération ozomona Quadra à répondre à bateau yo bakanisa ta mosusu nde moko bome Quadra laxi bongo moni le petit là très important na mouvement ya osarana te merci na famille agbepa nyonso nde mpena bazwaki na bureau val tout bakanisa yeke blana atelema kote wana yave nanga bureau masa nanga kérosène masa nanga chike toma omona yaka toma juste na lusambo totangana bango ba Cédric yela ala makasi fort na bomwana toma bando bunda fort napesi bamoto esika azali donc esalinga bien esalaki bien mais okoloba nini na monsieur l'ambassadeur oyo aconseille quand même na yo na bureau val momba ya quartier latin nazaka na bamerci opesa bango mpo etikali na baanal etikali na baarchive ke blana mo aleka na quartier latin enayesaka bango ke toza bacollègue batiaka tembe fale Quadra répondre bango te omoni kata batie fere na fali gaïtan maintenant mpe baboki nga te ya mwa Dimitrov nanenga akwame biso tozalanga ta lupa guérite ezala na lupango te toilette ezala na lupango te donc ça c'est toi ali quoi merci monsieur l'ambassadeur azongela biso na mboka alors tokoyeba pourquoi différents concerts monsieur l'ambassadeur akenda obeta na espace Changel pourquoi ça n'a pas eu en tout cas Quadra depuis azongi boss na ngai no tokutani te tokutani mpe moi bureau val mpe moko tapesi nga briefing ya likambo yango donc tozala biso pressé te soki nazwi kaka information wana yo tozalaka na biso tolobela yango mais nazoyebi te mpena pourquoi esalaki ke Quadra a presté te donc so nazwi information wana tolobela yango bafanatike nabike boza na mposa boyeba vérité bobike blana komone mavuzi mpembele oyi mpembele elakisi nini pembe oyo eleki bapembe nyonso na kati ya niage yango mona nga naka na vérité mais oyaka na vérité mais quelque part mpe bandeko mosusu bamona mpe vérité na yo nde batindaka yo pa monsieur l'ambassadeur on dirait moi clique ya bato moko boye oyebi kuluna oyo aza kuluna so rappele kuki kuluna naye aza na machete akosala fort mais eza mpo mona oyebi nakopesa exemple typique so opesi obengi Lionel Messi Lionel Messi un grand joueur aosilika ndeni po eza oyo azali mais so obengi kuluna yo kuluna aza na machete akosaloni même les kuluna bayebi keki kuluna ya faux mais omo bato edérangaka bango présence ya blana na badira blana mpo bayebi ke basalaka faux ozo comprendre nyonso eza clair lelo likambo ya bombo ya nango esusu te bagare yale na sous-sol ese ebimi nango déjà so ye mosala mambo ya bombo bombi yanga na loko ya bomba te voilà nous continuons toujours avec mwana mama nana mais yebisa biso lelo tomoni mwa babilenge ye lisusu mwinde yaki mais mwinde yaki na beaucoup de vivacité mais lelo apparemment mwinda akomi koperdre mwa kolonga eloko bino bocomprendre te name kosona no moke bafanatike atuka bakofifile na bafanatike ya blana na monde oyo balingaka kofi balingaka blana bomeka kocomprendre na eloko mobo lelo adversaire ya musicien congolais eza sous congolais te adversaire na yo eza kaka congolais te oyebi grâce à quoi mais c'est internet abomage grâce ya internet kala yaki soki lwambo abimisi na Congo po boyokake na Gabon eloko ebimi ezwa bino temps ocomprendre babolingo ekufa na baboîte de lettres ozokomprendre baposte po komela chéri no je t'aime faut papier mo boya duplicateur 4 papiers bayotikala no lettre euti na poste ozokomprendre yaya cassette boye bozwa nini donc lelo monde eza révolu grâce à WhatsApp tosola na temps réel ozokomprendre lelo ari obimisi album lelo obimisi nzembo lelo na Congo obiki ya Burna Boy pa bimisi nzembo na Nigeria
Est-ce que na Gabon peut jomo pas bimisi nzembo? Parce que les États-Unis peut jomo bimisi nzembo. Il est comme difficile pour muto azwa nzembo, asa nango 4 à 5 ans na succès fou. C'est moins difficile. Mais on peut sa félicitation na Quadra na 67 ans quand même azo ça l'effort. Na biso baleki ne. Obi marai. Papa na bébé Chanda. Na linganze moné mo boy mandolina. Nanti moment Mbela Bernie. Oh Bernice, belle fille d'Afrique. Oh Bernie, balaboni oboya ngai na landa kayo kaka. Ngalanda na ba fe marai na ba wa balonzo. Oui, fais-moi un ballon dans la chambre. Je vais me lever mon nom. Mandolina. Mandolina. Je vais habiter. Azana kasolo ekela muli bonzalanga bakondalanga kotabo mwana ye Solange motema ya Jean-Marc Kassanda. Mais pourquoi on a des gens na yoka marai? Est-ce que vous avez banze marai? Même pas. On se comprend. Il y en a moi clique à ma vie na so pas kala. T'es pas toi négligeant comme telle chose que marai a pecha kofi na âge. OK. Lelo marai abeta wapi? Nzemoni marai asika yo yebi. Obileka kofi mususu tino mobi. Na jardin. On vient pas de ma maison, natala kayo tango iso. Agenda. Obileka kofi mususu. Hein? Venanga na pese mbote sika ali ba respect belé. Ba ilo kanto na longo li chapeau. De 2000 ati lelo abeti sali na munene na Europe. Lega kofi. To suki wana te. Na chelo suna. Na webso ge na ko chelo ba yaya kofi, ba leka kofi, ba master kofi. Obi no mo lijo kwempa le roi de Chaboal. Oseka moninga za mabe oto kombina tangwa sika. Agenda yom ka 2006 te pas. Je ça 2006 ouais ba banzembo. Agenda. Mais ce que Jomo benze mona liboso bi mana 77. Venanga fallait maman banga zemina 3 mois. 77. Voilà. Na 77 quadra. Mama ngana bonanga makambo ngana bai mindondo yatina teo ya konyo kolonzoto yanga imwana ya moto ngana nimina ngana zela oyanga iliwa mokolo ekoya nazonga nabia obi 77 faire gola na 2 ans mais tilelo ekotite papa mobimba kalembelembe arabino kaka bien comme sur rappeur na ajoyo se dépenser en brisque ils se réjouiront pour la chute ils connaissent pas la suite ils s'attachent de ciné bonne conduite les enfants veulent le lait les darons au charbon maman achète du pain fini le biber ou bien ta vient en fali non à rapa bouité. Oh, avec un rap, mon a droit chez moi. Il y a faux. Toucher côté maman a faux cham, m'a bien à droit chez moi à Nzembo. Mais est-ce que le roi vient bêta Niska validango. On comprend? Niska validango, ba Bourna Boy ba validango, ba grand rappeur français africain ba validan Nzembo. Ba Davido. Quadra Kotaka, Kofi Tilelo. Donc, il y a ok. Mouton nyonso yo comparé na Kofi lelo. Kofi a gagné. Pourquoi gagner? Pour 67 ans, mouton a tamso ko sa marambala te. Oyo Michael Jackson a daya silaka. Album asuka Michael Jackson a succès. Ils ont album. Michael Jackson dans son boye baraté dans ba 37 à 38 ans, il est là déjà kala avant pour faire 50 ans. Ba Tupac ba betaka da ba KO, ba nani ba big notorious tout Michael na daya. Michael a fait un succès, mais tu vois, anga kuta beta bandule pas futa banyonga wa parler na. Mais quoi dit lelo 67 ans. Hein? To que nous malé mais poto manquer ba mikolo te. Ba vie belé oyo yebi. Ba succès na banga sukera na ba neni. 2002 ba 2000 ba 2000 ans na peso na tangelo ka vie mona tout nos succès na sukera neni. Soko pe sanga neni. Grand chanteur na lela vi on a dansé obi voyemba na kola na karatina na telenga na makanisi na bongo butuna la late kolela bien aimé alolango yo zala kamwa pokwa
e ngengeli ya wala bijou ya talo motu ya nini na somba lolango ya moya nzanga na ebale pati nakoya lobi na ndako donc yo zamuta 2006 te album na suka ya succès ezaka album ni aneni voilà si la te album a suka ya succès aneni je plus l'idée na limite que même na 97 grand prêtre bozi na betara nzembo su ya succès déjà na 97 papa nso bozi na na ba 5 et quelques mazali su na nzembo succès te mais nga siko na landaka ba nzembo ne obike nga ya ndana yo ka ba nzembo miso minge ngaka wolo te motema na yo témoin oza plaisir à bonheur nanga patila rené de Saba c'est vrai l'amour nalova yo mandarine pati ata obona kondima motema na yo témoin mitemin mine misato nzamba aloba nga na yo ka ye mais nzembo a succès et comment non donc Kabila le père a coûté un succès OK Samsung eloko succès a suka beta mokile yoka vocal en franc congolais on comprend peut-être ndeta musu vocal na suka succès mais quoi gratis lelo a mérité ba respect méritane ko makambo to sola ya mérité ba makambo to sola o teke kofi te ya le kama makambo yo to zela vina so da kumuda succès sila nzemo après vocal dernière vocal beta na latino de succès album suka ya kibinda ko ya succès bazana ba agene ba mutakoma 30 azate déjà na ba 20 quelques ba misile là on comprend ténacité wana bufu betela grand prêtre Yusundo ba samarai de madoy ba majopoto mi mai khat maya gata jito jing matono manisi samadoy maniki sino era tunei animri ondei for manile ama nzemona suka ya succès uba imana quadra yenga na linginde yo tilelo Yusundo au succès sina ndimite ya oma 40 ans le quadra tilelo amérita respect amérita neta respect mutu to comparé na ya organi kaka oyibi album asuka ya laki double ya succès ya album ni yo zolo ba organi oui pourquoi on organise parce que ténacité yo zo cha etilelo na oka mosco oyibi orchestre mo bo zaiko mama na orchestre Hallelujah motema tikalela na banza yonenetie hata kwa basalaka moninga boyete o mana tabatie nani akomakola tikalela na banza lelo yo mama oto ya kambo ketumba lelo yo mama vraiment le king na zaiko mama na succès to sola pourquoi boya kozwa zaiko bocha ngo comparaison na ba faire na ba falite pourquoi o tchaka vera pour essayer la tête donc c'est un danger et si il répond c'est pas question monsieur ils ont évolué pour réponse c'est que pour essayer la tête il est là danger vraiment akola mais essayer la tête attirer la peau à petit net bah sous un problème pour docteur azong c'est na 17 ans oh voilà merci Dabolo King jusqu'aujourd'hui azo continue toujours mais est-ce que featuring Nena Davido, vient vers Davido, tout Davido vers comment ça s'est passé cette featuring là? Vient qu'il vers Davido, Davido qui vers V, c'est la musique africaine qui gagne. Ah, on ça un problème. Sauf quand il y a Davido a la quadre dans la TV. Nzemba liboso na 77, Davido na msu papa mona maman mona balingani te. Tu comprends? Pour featuring les musique mais ce que ça bino ndeni bino boire na quartier latin bon on a Koffi Olomide ba featuring ebele na ba Diamonds ba featuring na ba Davido ba featuring na ba ndeko na biso na esengo po ekosala ke ressusciter lisusu ba grand succès ya quoi dans Nigeria et puis biso ba cop to kobeta un festival yo ngana ke Nigeria te po ninte na mona be chukuma na chukuri so ba moko akufa na mona be mère wana et ça na bien. Voilà, mon maman nana, l'actualité nous oblige de parler vraiment certaines vérités, mais on va essayer de yaroku et ça là vraiment bien. Maintenant, tu peux retenir ni Lelo, na retour il y a monsieur l'ambassadeur. Est-ce que
Suite F1, il y a Légende, deuxième volume. Tourouzo et Ngoko. C'est vrai que beaucoup de ça sur le déplacement. Est-ce que concert au Betaka, il fallait que à Dubaï, est-ce que c'est vrai l'élo? Vous mettez la bison, tout close et ça normal. Oko il y a bana poto bana monde dans tout surtout na bana Dubaï parce que vous kendaki Dubaï vous beta quelques jours kaka bozonga na bino to beta 5 jours bozonga na bino concert beta mate des productions au Merata. Alors cette fois-ci est-ce qu'il y aura la production to bokeka mo ba visite pour tout on est dans le tourisme mo ba critiquer na c'est na miki bomone quadra na Makenro ba la kiwana généralement Makenro ba arranger presque tout. Moi, mes allez ils n'avaient pas plus côté quadra. Et quand entrer dans le Dubaï, plein de monde en monté. Mon a plein de monde. Donc arabe comme il faut bateau, faut Hollande là, on pour la sécurité. Celle qui est au débordement va billet. Et le quand on est abusé ma grand-mère, donc la place est baléza, mbisi azanga raté, place est baza pour mes anga raté. Ceux qui pour me c'est que arrangement, faut ezala, solution faut ezala. Déjà arranger qui dans mon petit qui tous on a pour ba peuple à Dubaï ba yo kapé goût ya tchatchu ça va bien. Il y a pas masse là on a gata mouvement relation ça toujours dans le bon pour tout le monde masse ça musu ba mo kende pepele moi passion ces aux angles ça rappelle ba ndeko no pe musu sur latino musique eza bis tomate mutu na rena ils ont pas et c'est l'on dit ba masse ça ça il on a proverbe to le baka moi so ya kitoko moi na kati ya bis lingaka est chaud pour une destination a été tant soit matin na Paris à okitani na station ya Ista ça soit bon marché si on bende ba moral autant soit comme cette qui tambo perdre so kutena mo na biso sepele ngolinga linga ma chaud pour bi koto okita te zoka da eloko liboso pour miso la dani numéro pour so rater kaka tamsu côté a okiter là o rater ekiteli na numéro tamsu te pe so adresse na vana na lemba terminus côté beau. Pour ce salaire, on a le bébé, blanc, on a un proverbe, chérie, tu es comme la fer qui ferait dans les déserts, sans toi, reste vers la kittia. Au père de deux, au père de deux. Merci. Bana poto, bota la biso, na bana bino l'air de vérité, biso tu as raté sola, maman vérité. Autant que you arena ya l'artiste Fally Ipupa. Plein à craquer. Plein à craquer. Et là, on a marqué qui on a félicitations pour la plein. Et là, on a marqué qu'on a plein. À part plein. Son côté qualité artistique, côté son, côté bayan. Et là, ça ne pas César Sony aux musiques congolaises. Pardon? Sony kaka aux musiques congolaises. Sony, il y a plus de 40 000 personnes et puis c'est surtout est-ce que tu es bien? Non, yo ko bien. Est-ce que tu es bien? Non, yo ko bien. Obike mutali boma na fula somba adamazite. Akuta atansu aboka dibula badi. Akuta atansu aboki bena dibula fufu. Mais ce qu'on a dibula fufu wana boye sanga. Ba fufu ngo za bien. Non, monsieur père là les ali. Yo ka atansu leki babula badi mo na mbre na restaurant. Yo na ali bien. Yot. Faut ça la nuance. Est-ce que vous comprenez? Jésus prêcha dans la foule. Jésus a été dans la foule. De Liboso a été belé. Mais qualité matin, Jésus a été, ils ont compté. Est-ce que vous comprenez? Viens dans la un grand chanteur. Aïmbara bien, abinara bien. Est-ce que vous bien? Arabe na bien. Allah t'a rappelé bien. Oui bien. Nazo raté essentiel. Souriyo, nazo lo bangona be mission tout. Ibra, na jomo bo nenkamu, azalaka secrétaire à BDK ya Mwanansemi. Na pesi bata BDK mbote ba. Botalusemo. Moi je viens aussi de là, na Lukato. Na uta pe BDK ba. BDK Pas bo banga te na uta pe BDK. Nazo chance bon pas moi parenthèse. Nazo chance au côté BDK pour Mwanansemi à Kimi na 2006. Maramba caméra na parlement azovan a place à ça exil na ngambu na biso na pesi fe na nganzubil andova na ndaku ya vice secrétaire ne Mbuta Lusemu so ngane na ki pecho no ke so mbele ba biloko kolia nga faut comprendre nazo ba boni ebele pe pa viona na ko lo ba boy via zo raté ba opportunité. Oh, tu sais que
concert le roi ya stade de Martyrs ya Fali après ba stade auto beta ya ba plein ya yo beta sous plein makai c'est ça là bien tu sais ce qu'il a raté la musique Qu'est-ce qu'il a raté? il a raté la musique Mandé. vous comprenez choix ya banzembo choix ya spectacle ba préparation sur une France sur les États-Unis pendant 30 jours bakel sous Safari Beach ah ndeko nanga tano sosoki na douche wana ya kosokola wana pour makolo za na mabiata est-ce que sokoli bien Mandé. Tano soyozu na préparation ya concert pour que ça biso ka bon wana tout le monde danse ça la folie ah les soirées n'arrêtent pas les soirées bina na mboka tabulei na mboka pepe kale on a Koffi Olomide on a la pote za na poto ya rande ba différentes communautés ba na posa bayoka nde bayoka be nem soka bato babeta musique wana bato babeta musique wana ora Gims est-ce qu'on a Gims alors ça va tout capacité à chant avec beaucoup de vivacité il y a énergie ba concert bon on a tellement sous concert moi la Kidu ba pas o abeta na poto o ba Pentagone concert moi abeta na Éthiopie la Kidu abeta na Éthiopie to na Kenya na stade bo akima mbangu o mona tela o mona concert obi o to na ndiai to na marcade ou to za pour nga zana fait na ngamuta dikasa sanga c'est que Fali va faire le stade des Martyrs et ils a dit jamais vu petit moment ba commando ba Rocky ba nani donc son et lumière ba nini de loko nga na monaka ya sika na stade couvre gazon et couvre tapis et couvre asni pelouse obi que stade wana tilelo otala ngo ayemba ni etala marate parce que raté essentiel yé abanga te masutu que la public soit mon public à le longi déjà ok ba chanteur le roi ba la Kidou ba Koffi Olomide ba Youssou Ndour bango ba so moni kuba public ebele babi ba te na pasula bango mato iti ba félicitations ba Burna Boy na tala ba you arena ba Burna Boy o sentir vraiment tazo yemba na cho tala petit ré mata ba taxé sataniste à côté na cheval moko boy opela ba moto mais vraiment na yemba ki o Sidiki Diabaté. Félicitations, il a chanté. Diabaté. Oui, Diabaté par Au Stade de France, il y a Arena Diabaté, Sidiki Diabaté, il y a Arena, il y a Fali Poupa. Il y a Diabaté, ils ont dépassé, il y a Fali Poupa. Diabaté dépassé pourquoi Diabaté dans le spectacle a préparé qui banzembo batuba yo kai aoye mango. Moninga linga vient à côté na ben, il y a opé sa public ba micro. Abete la kabiso ata 5 nzembo pamba. Spectacle, il y a 3 drums, mais à la tête. Il y a 3 drums. Passage, ma bête, il y a Dadjo azalaki wana. Po yokate, yokate. Ndona biso yokana to azalaki wana. Okata kate ko dawa ba journaliste ba kata ba tuté. Si tina tikela biso boro. Si tina tika kakola ya développement kadega wana kakol. Kakola tikela biso crac champion tikela biso kata kutu crac tum kan kada tum atikela biso susu kurekata bang 3 tours mané betaki Arnaud bete passage ande kachu oh kachu c'est les ko kachu ya betaki nini Arnaud Madruma allo téléphone massa na ucho tala massa na Arnaud na ucho talo me keba comment qu'il faut kokanga suki na marque kachaka eza ko ma grand prêtre té donc aussi ça dit aza master Arnaud Aduma aza master mbinza kitambo ya musika te master mais il fait bien son travail akeba omoni manike aza latino aza na Aden ya quartier latin aza penza latino mais révolté kaka OK comprendre pour manike aza na manike fa mwasi ya jomo babia pas la babia fa Koffi Olomide mo abisa est-ce que vous na Amérique États-Unis hein ils ont un multirace hein un multiracial vous comprenez on a les États-Unis on a rappelé la Congolais après sa information Congo on a rappelé la Brazzaville après sa information Brazza mais si on va que c'est la mission négative sur Congo va associer Congolais vous comprenez va associer ennemi à Congo va cause Rwandais va utiliser pour passer la mission négative na Congo
Au Congolais, si on tient ça la mission négative dans le Congo, Tisuka, Aden Koganga Kimenga. C'est ça qui a fait Maniké. C'est pas lui, Mtabengi était, Mtatindi était. À côté de la journée, la soirée, à côté de la carte, c'est oh, yo. Au Bungarumba. Ok, bonne. Petit comme moi, on a bon. J'ai la simple infiltré. Pour les années, ayo combattre dans l'actualité vie wana. Comment Bobeti Arena faire avec un stade de Martyrs, ça a un mois à toile, tout va le stade wana. Mais Bobeti Arena plus de 40 000 places Libanda ya Congo. Mais l'actualité ça y 3 jours. Actualité ça une photo ya famille à quoi dans Makati. Izebola soki na dubu lionela soki na actualité na bango ele qui concert Bobeti. Est-ce que vous comprenez pas? Vous comprenez? Ata vous trahir pour faire le bagi pour être la bagi et lili nanga vous en avez partout. Ata vous déplacer star na nous aux États-Unis. Ageva aux États-Unis na chaîne américaine. Et bon le gars tanga biographie ne ba beta masolo kachaka éternellement ba beta masolo ba tu ba le baké boss na yo. Moni makoso warrior malobini. Faut pas comparer les incomparables. Kofi il faut la été. Pourquoi comparer? Mokobe so choloba. Mokobe o choloba. Azoloba ke nazomi cost na cost batke na congolais un album loué bimi. Communauté va avoir un impact en Europe. C'est bon comprendre que Star Roi Mokobe mi cost batke congolais pour album à quad. Bon comprendre l'autre. Bana wana za bato ba otinda bango to yebi bango. Vous comprenez? Mais maman aussi la mo karate. Donc ça pour maniquer na révolte à maniquer. Moni na kat balobara leinge le yang. Na kata mablamu ndamba mabe ali na kata mabe pe ndamba malamu ezali. Ndeko lango zu sida na vie. Mais même si que nganga moko za na kisensa zo ki kisasi sida. A toi pasteur okete. Obi ko zo na Bible sima. Oso ko donc ataza faux ka finga quoi dans la vie na ya sala ba prison. Mais la démarche à Sali wana ya kogangela mwana wana pour la maman Sali j'applaudis. Merci. Moi la maman a applaudi. Je pense que Batebele Botala Ibiso nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais tout le monde vient à Biso, papa na Biso, Blanchard Moussaka, oyo à Tikalagi Bongo aux États-Unis d'Amérique a préféré le lot pour retourner dans BCBG. Pour nous d'abord son fils biologique et celle non ndeni. Ah Betty Maboko parce que bateur na loba qui on va comprendre ngate. Enga loba maman batu ah loba papa na ye ala. OK. Car c'est le philosophe ne va pas comprendre le langage du ciel. Nicodème Zamba Ebisier, Botama Barami Balé, Jésus-Christ. Aïe Nicodème, Botama Barami Balé. Eh Nicodème a dit Jésus vient pour lui. Au prophète venant pour nous quoi. Comment ça fait-il na que mon susu bolumbu yama yama. Nous avons dit bon moté et ça n'a rien. Ce qu'on a dit état liquide, comment un état solide, ce qui est état solide, comment un état liquide donc changer. Vous comprenez? Si comme ma belle mala, mala. Mouton a dit kuluna. A comment ça la malam? Est-ce qu'on vient de sous kuluna? Non. C'est le loco changer à combo de la soso. Oh, attends, il y a tambola. Bah, on vient soso. Vous comprenez? Attends, bah, le monde va Paul va tirer la carte ya nini ya chambre froide. Bah, on peut être ressommé dans le baran nini soso. Mais mouton change à quoi? Abi ya muta chanja. So muta dai ba konga ngena. Bela so mutu. Non. Ah to respecter so dada comme na ya fidèle. So la so tina chambre froide. Mais mutu so dai ba konga ke cadavre ambo. Ou soit ebembe. Vous comprenez? Et pour ebemba za mutu te pas remplir ba critères aux mutu mais so pour faire longola ba poil na chambre froide ba komaka so poa. Vous comprenez? Point 20. Avec ce que mutu ça changer. Air blanc, c'est le philosophe, ne pas comprendre le langage en Zambie. Yes, quoi, c'est philosophe, à comprendre le langage en Zambie. Et nous allons faire un abondant nini. Et beaucoup abondant nini pour le bagage. Mais il y a pas de États-Unis dans abondant. On va on va qui m'a nabi tout cela dit. Balimbi sanga par exemple, mutalibo malata semble à yoji. Ba mon qualité griffe wana. Même pas. Il fallait qu'il va griffe tout dans toutes les années libo. Comment? On a le mouvement, mais par exemple, on va taxer au Kimi. On va la défense, on va la démarche à Liboso. On va passer à Azoté, on va film à porno, on va faire la 4-4.
baotala ozo comprendre nana taliso miso motelingaka mabe baotala te ke atikali mpo abundela mouvement kuna mpo bcbg libanda baka na motu te baotala kaka akimaki mpo na nga azonga kinshasa asali bulo na ye akóma ne kaka kokende azongi mpo azangi yango te koma motu abie omutiki écrit problème na papa chéri koma DG ya Pain Victoire lipa na Pain Victoire akoyiba lipa ebana nde DG ya lipa ya Pain Victoire to ya Covadis to ya IPAD ayibi lipa kari ba mama na bakangie déjà ayibi kaka na biso kolo usine mayibi est-ce que ça existe jamais comment mutu est-ce que l'examen d'état bakoche là-bas l'examen d'état question moko batunika 1 + 7 = combien balukaka ba question ko compliqué ba so comment mutu na capacité que les photos yemoko sans orchestre c'est pas qui m'a la photo on me place na azalaki ba doit comprendre nga bien té non ok malheur à ceux qui comprennent je suis le gars qui voit crocodile dans une rivière sans crocodile comprendre na mona crocodile na rivière crocodile azati c'est ça moi okolo banani biso za ba retour na biso za ba philosophe au bible combattre retour à papa na biso félicitations sauver honneur a sauver ya yeka kato ya yo moko parce que ok ça il peut oza kimenga ezo couler obita oko kale pe mo ezo couler kimenga ezo couler kimenga ezo couler pona yo papa chéri mutasali ya zonga basoli pour parler les kana kito asali yango na volonté na yemoko olobi so auto sola na yo ngaso na nzambe auto sola no basole ba yebi mambo ba sala ba on a teke ko compliqué les pays yo bika mambo ndenge za mutakima ki azongi lisusu est-ce que ba opesa ko confiance ko kenda ka lisusu moi je pense pas ngapona ngana yebike ngana ndima teka kima mais na yebi na ndimi peteka kima na ko c'est la fin qui justifie les moyens batuna ka bino na bible ba bino bino ke Satan za père ya mensonge est-ce que c'est vrai pour Satan ça dans la F so volembu mabo sala batuloko na bino après volembu mabo taka ina belke akosa ba moto ba fa ko comprendre nga parce que question na la ni photo zonga question na ezala yi kokima ya papa na ndenge azongi lelo boye de ta part o girango c'est la fin qui justifie les moyens suka na moto zani na Kinshasa c'est silite suka na moto zani na Kinshasa est-ce que kima ya solo. Merci, c'était là mon maman nana o vraiment pesa biso ba opportunité ya ozana elelo na poko lelo ensemble mais okolo banini na ba kofi fil tout surtout na bana poto ba otala biso na biga ba consommer fitina na biga ba confrère na biso ba na poto ba zela rapé mon maman jour okoma moni ba mambo pesa biso kutu na ba hage ba confrère na biso belé ba luka pe bazwa ba makanisi ya boyi mais est-ce que de ta part qu'on fait le milieu ça mon geste était le on peut comme lelo de na part avec notre de blocking auto pesa bambote monsieur l'ambassadeur ça ambassadeur akosa ramolo mo bon moi maman nana moi une semaine pour tout le monde le roi de la forêt peut on dit le manzanga moi une semaine moi musicien papi kakol moi 4 jours moi 5 jours to kozongo te pas moi maman nana na part ya vera biso ko fait le milieu monsieur l'ambassadeur iloko foyo senga sengela ngata featuring na kwa sengela ngapo moyo mbagade ya podium mona vile soko tout sola bien sengela ngata featuring na vie na ngata disque na yembi na vie to sengela ngapo les gens des autres sengela ngapo poto c'est quoi mputu c'est quoi mputu oza poto te manka prononciation de tolobi poto mputu izanzala. Est-ce que vous comprenez? On a dit que la part non mon pour que ne peut mais diaspora bana mikili la diaspora bana mikili ba ange mwaka bana Suisse bana mikili ba angelo kwa gymnastique bana mikili ba ma fa pena maman na Victoria bana na Belgique boyo kanga le na silikisa no bata poto mandam abi ko ke poto au vanda pour s'installer et ça autre forme d'esclavage. OK. Oui, les exploitations de l'homme par l'homme. Tout le monde a la poteau, on va faire maman na webso. Comme la poteau, au lieu d'avoir tout fait na immeuble, nous c'est très le monde en rien. Au lieu d'avoir acheté des lumières. Vous voyez pourquoi? Au sein la caillou à 1800 par mois, et ma facture est 1500. 300 tika na ngo ndeko na 500 obenga na banda ka obenga na limba obenga na
Vous comprenez? Comment on va répondre? Alors, si vous avez la famille, bah, sorcier, bah, on va voter. On va la maladie chronique, on va économique, ça t'est. En fait, ma négociation à la pote, ce monde de la pote a $50. Qui est une église à Manguin, il est félicité. Mboka, pas si! Pourquoi t'es? Facha Beta, 37 ans à la pote. Comment millionnaire? Comment millionnaire à Congo? Moi, je suis vendre. Mboko vendre so bagi ma desi ko la mi reboti. Pour ça na on blague. Congo zaka timbela ji. Congo za timbela ji. Avantage ya photo zaka nini? Mutaka libanda terrain mona ba photo ba joueur ba osala. Mutaka libanda danda ibaka. Faut tune awa. Bango so ba mona ba tune. Yango na so ba iba tongi flat, asali ferme, asali boy, asali boy, asali boy. Pourquoi dans libanda? Photo aider ok mona ba tune. Ko zuwa mayele ko zongambo. Nayaka wakati pa hilo ndaimba ngaona yaka putu koko lisabongo nanga kozuwa mayele kozonga mboka mundele asala système mobo ça on a tu travailles pour naye mundele mututu noir quoi ça là si les américains noirs a raté tu peux croire si les frères noir américain a raté yango papa mama placer vanda metika la minde mais oui américain noir a raté quand la concert a eu arrêt notre les cas gouvernement français a baini oza na mukanda to ça des autres barozo bazongisa parce que obetela ngate yo pani biso bata o mama ke congolais ya France abundisi ba congolais Suisse o boye na terre na biso te ba colo France ndeko obosani mbutazola obosani. Merci beaucoup, c'était là mon maman nana quelques dédicaces na bana poto tout balandi biso et puis message particulier na monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide surtout na ba Kofi Fi ba Kofiette au batala rayo ba linga rayo pe to pe simbote na yana biso Sandra Kazadi depuis Paris. Ça c'est le philosophe la biso. Merci na yo Mamari Fana Londres Mamari Fana Londres même Meline Zemba ya tous pepele ya Betolo vient na Chims mulungulungu le bova vient linga te blana za sanité ta ba pièce Chims mulungulungu le bova na moni susu Fanya Star mokonda ba soirée na Londres Fanya Star mokonda ba soirée na Londres donc bambote na sika zali ba basé belé na monde au bazola ngai donc bazala bien ba ba kebla na bango sali. Voilà, semaine prochaine on s'envoler pour que Dubaï nga linga bino mingi vraiment vous comprendre biso ma mbeze belé au solo la main sauf que tant ils ont au biso donc tout ce qui la fait bande mususu ba bosser et on ça bien. Merci ce vous s'appelle l'émission notre van azali bon assistance p si ma caméra to bossa na réalité to bossa nité bande nyonso surtout aux arana bon na Congo mokili ba confrère Anel ka ba Fosset to bossa nité candidat na biso ya Mwamba. C'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur, Adoyou, Arosala Bongo, d'ici là, tu as dévoilé nos numéros, tu as dévoilé nos face cachée pour les batamari pour comprendre vraiment, parlement ou changer. Vous comprenez, parlement ou changer Kalaté. Merci, Mingina, Aline Mwimba, Bruno Lubi, Kambon, propre, Boskala, la Ilunga, depuis que Louis n'a pas la puissance. Depuis que Louis n'a pas raté, vraiment. Vous êtes délai. Olivier Doumoun à Paris, en tout cas, merci, Olivier Doumoun à Paris, on a tout beau sanité. Mike Katanga na Paris Hotel. Banderonas tout vous êtes belé. Dieu merci Madinga. La bosse en a raté vraiment. Gisèle Fouille. Gisèle Fouille. Ah, Serre Nabiso Penapitre. Gisèle Fouille. Merci Nayo. Merci Nabatutu Botala Congo Moki. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité
nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.